oyo nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana miloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele.
Musique, garde à vous. En place. Oh, gardez à vous. Pour les scènes. Ça, ligne. Ungi azitusu kwa Tata Fumalongo Fumadibu. Kongo misato ya kule Nzambe Tata mwana pe molimo centre Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani totondi o botondi na ntina bolingo no monene pa na biso bana na yo otika kimboka nkamba Yerusalemu ya sika oyaki kotala biso bana yo ya Kinshasa yango papa biloko yako zolobi osepeli mission ezali accompli yango biso pe totondisa mine sengo séjour na yo ekomi na suka akozali kozonga na mboka nkama Yerusalemi tosengi na yo papa otikela biso mapamboli otikela biso kimia otikela biso bomengo opambola moko na moko sito opesa biso basante ya malamu kobosa na esta pays na biso te kwa moto plateau bateke Kinshasa Congo Central RDC Afrique pe mokili mobimba papa tosepeli mingi wete osali séjour moko ya succès makasi ote biso liloba na yo ya nguya efongoli biso mémoire epesi biso kondima pe sengo ya kolanda yo pe kosalela yo bana na yo pe batalisi yo bolingi na bango esengo na bango botosi na bango epa na yo Nzambe na biso yango mwenda no yengengela biso libela mapambolo tekela biso na mboka Kinshasa à travers Kinshasa RDC mobimba Afrique pe mokili mobimba awo ezali kozonga yo na mboka nkamba Yerusalemu nzela ezala polele longola mabaku na nzela oboma miso bayini yo moko otambwisa délégation na yo mobimba na kimia pe okokisela biso bilaka biso bana tosepela na kombo ya Tata mwana pe molimo mosantu Sahabu zangu wetu Yesu Kristo Yezola kwanza miwa sedito Yudwa ya mwanga velela Ika wakala yitu tukora kwa yeleo hu Se mwana mwanga velela Amen Salut. Fixe. Kimbangu
oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eoué! Ebazé! Bilongokouré! Yalam! Eserobe! Merci, la bomba Tata, moi Tata moi mon centre. De l'uniquer au Siena. Vendredi, il a dit qu'on a souka que je suis toqué. Je suis toqué la quitté. Tout le monde sera macambo, tout le monde sera président Foyeba. Tout ce programme Nyons, le programme que nous allons envoyer le 12 septembre. Le programme que nous allons envoyer le 12 octobre. Le 3 octobre, moi et tout les Angola, les acquis sociétés, pour faire ça la Manaïlanga. Pour expliquer que vous allez 2024. Tu veux gagner, hein? Pour mon kilomètre, Bakolirana, pour Bakoyakona, déjà ma confiance pour nous dans mon congé, qu'on a à d'accord. Toquez le mieux, toquez le terre. Aza au courant, tu es aussi ton conseil à ceux qui toquent le courant. Il y a un peu de sikoyo, vous pouvez s'assurer au revoir, ton dîner. Je peux te servir pour l'Ibs, l'air et la musique, ce que vous avez manqué pour la montée des Anazela. Voilà notre lobby. Tous les pour libérer Bénon, te fais merci, bonjour à la dame. Tu le gagnes? Il y a autre site aussi, le bon délit. Tout le monde compare à Tokende, pour que la bouton en Kamba, problème zate. Autre là, toujours à la dame, toujours à la date, c'est la mission. Il y a des dirigeants. Il y a les combats le 12 octobre. Vous voyez, vous voyez. Pour les autres aussi, si on a la combat Tata, moi la paix, Tata, moi mon centre. Amen. Totonda, Malako, Tata, Tikeli Bisobana na ye, na Kongo Misato ya Bule, o Kongo ya Tata, Yamana. Molimo San.